Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Emmanuel Macron a na Kinshasa selon ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya. Alors il y a quand même plus de 150 investisseurs français, c'est-à-dire entrepreneurs Oyo, occasion de visite na Awa et Zalik, échange paix et salema sur le plan économique. Pote entrepreneuriat, topé investissement et bakosalema malamu Awa na RDC, Yangwana Patrick Mouyaya a insisté pe à sengi ba congolais ba éviter piège oyo ya banguna, c'est-à-dire bazo voyage à Emmanuel Macron loko la paix opportunité na mboka Kiba Samali ba Augustin ministre poste télécommunication pe nouvelles technologies de l'information de la communication azaki na Katana kuna na Katanga et sikani ni asaki ba tourner ndenge na cadre ya autorité morale ya IDPS Kibasa voyage na ye synthèse nango nyonso bokozo yango na édition lelo. Et sengeli boye bapeke tozali na sango ya mawa na batu nyonso balingaka ngulu, c'est-à-dire kapela ba buki nyonso na cadre ya opération coup de poing na édition lelo bato nyonso balingaka kokende komela na kapela pe kolia ngulu boye bake kapela ekufi coup de poing ememi yango. Vous avez belé kolanda Kanbe News on a plaisir ya kokuta na bino su mukolo lelo. Force régionale et assez bazali bongo ko accélérer déploiement ya ba force burundais awa na République démocratique du Congo bazelami bongo na Goma avec impact na idéologie bolanda reportage oyo. Ba force régionale oyo bayaki pona ko soutenir force armée ya République démocratique du Congo Burundi lobby ba soda na ye bazali kozela makuna na Goma Pondenge ba répartisaki ba territoire oyo chaque pays esengeli sécurisé na compte ya communauté Afrique de l'Est. Burundi azali bongo mokolo ya samedi. Burundi bazali kozela ye bongo mokolo ya samedi pona kobanda musala na ye ya sécurité. Esengeli toye ba Burundi déjà atindaki unité ya basoda na ye na province ya Nord Kivu. Esika wapi bazali ko travailler na force armée ya République démocratique du Congo. Na ba différents sommets oyo esalemaki situation sécuritaire ya Est République démocratique du Congo. Ezalaki recommandé pe ba déploiement complet ya ba troupes armées. Esengeli toye ba force régionale oyo bayaki mingi pona ko soutenir République démocratique du Congo na agression oyo ezali ko salema na partie est na ye kuna epa ya ba rebelle ya M23 oyo mokili mobimba lelo bayebi ke est ya République démocratique du Congo ezali menacé epa ya M23 bazali ko tindama epa ya Rwanda na yango 4 pays oyo ndenge bakabola ikaka ba territoire ba Burundende bazali ko zela makuna na Goma mokolo ya samedi pona ko sécuriser parti wana mongulia akotate avec impact na idéologie. Oui! Augustin Kiba Samali ba azalaki bongo na Okatanga na cadre ya visite chaleureuse na base avec impact na idéologie comme autorité morale ya IDPS Kibasa azalaki na population communia ki na bango asalaki pe miracle ndenge na ndenge boyi malamu ke esika nyonso Yesu abane koleka abane kosala ba miracle. Augustin Kiba Samali ba yepe na base na ye ba sepelaki na ye pe asalaki ba miracle ndenge na ndenge ba détail bolanda na reportage oyo ya Fabrice Kirobe. Na ba séjour na ye ya travail kuna na Okatanga ministre ya Petentike Augustin Kiba Samaliba atambolaki na quelques territoires ya parti ya pays. Augustin Kiba Samaliba azalaki na tête ya délégation ya munene oyo ezalaki composé na maître Séraphin Umbaka Pepe oyo azali secrétaire général ya IDPS Kibasa pe na ba cadre misusu ya parti. Autorité morale ya IDPS Kibasa azalaki porteur ya message kaka moko bisika nyonso oyo alekaki
Augustin Kibasa Maliba atei bolingo, atei unité, pe asengi na population ba soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kasi ya motuya esengeli toyeba ezali sensibilisation oyo asalaki na population ya Okatanga na tina ya enrôlement. Na mwasha oyo ezali village d'origine na ye oyo ezali na 200 km ya Lubumbashi, mwana ya fe Frédéric Kibasa Maliba na sima ya koprezente ba civilité na ye epai ya ba autorité traditionnelle. Augustin Kibasa Maliba azwaki bénédiction ya ba chef coutumier ya kote kuna. Awa Augustin Kibasa Maliba asengi na population basarole massivement pona kopona candidat oyo ako présider na destin na bango. Enrôlement ya lazima juste mepatia carte ya électeur mais la carte d'identité. Il a failli mon sema carte d'électeur ni kintu kimoya mais identité le kona fois que chez bote tout pas kongomani na ni kintu ngine. Mais enrôlement doit aller ma donner ta fois nini va être utilisé pour carte d'identité. Ni ya lazima sana pour la civilisation. Banda passer au enrôler. Pour les bonnes jomoy. Unapata kiloko unakabula na bantu. Ni vile? Bisa michoka pale. Numéro 1 ya Petentik a inauguré ki forage oyo et salami na propre fond na yemoko pona kosunga population ya kote kuna et pesa ki esengo makasi na ba bénéficiaire ya mwesha pona bango ba sepeli makasi na ndenge bazwi mai ya komela liboso ya ba porte ndako. Na sima cortège ezwaki nzela na direction ya Luboko esika oyo ba organizaki meeting moko ya makasi pona koyamba Augustin Kibasa Maliba ministre ya Petentik na école primaire oyo ya Tukengede. Augustin Kibasa asololi na bandeko na ye malgré eta mabe ya nzela Lubumbashi Luboko wario ya Jean-Michel Sama Lukonde apemaki te aprofitaki na nzela na ye pona kozwa carte électeur lokola ba citoyen congolais nyonso po ezali devoir na bango. Question ezalaki pona ko rendre hommage epai ya Frédéric Kibasa Maliba oyo bango ba considéraka ye lokola patrimoine national pe héros vivant oyo akombata banda bamvula ebele na régime oyo ezalaki dictatorial ya Mobutu. Kibasa Frédéric azalaki wana pona kotelemela misala nyonso tu ya mabe oyo Mobutu Sese Seko azalaki komema contre bana ya Zaire. Augustin Kibasa Maliba asilisaki parcours na ye na kovisite ndaku oyo esika wapi akolela esika wapi alekisa bomwana na ye nyonso kuna. Kenge histoire ya vie. Oui! Sangwa mawa na ba fanatiki ya ngulu esengeli boye bakena kapela babuki esika bokena komela masanga pe kolia bangulu awa na Kinshasa yolo kapela opération coup de poing leki bongo kuna Gentini Ngobila na Jekoko Mulumba bazali kosekisa mutute babuki ba terrasse nyonso matanga ezali kuna makasi ye reportage Bolanda signé Jetu Kibala. Kinshasa eningani makasi pona babungisi ambiance ya Congo na ngulu ya kapela yango bana ya kapela baleli pona opération oyo ya coup de pointe ya gouverneur de la ville Gentini Ngobila Mbaka kasi akitaki awa na kapela pona kobuka bino moko botala ndenge babuki kapela epesi pasi pe mawa pona ambiance ya Congo esili nzoka nde ba oyo bavanda kanzinga ya kote ya kapela ba sepeli pona makelele bazwi kimia ngala sepeli na acte basali ki moibi ekomaki mabe ndumba pe kopta makasi na Kisasa nesi wa quartier na bakapela éducation ya bana biso ezobeba surtout mingi na kapela so toza aux environs ya bakapela awa éducation ya bana biso ezobeba likolo ya biloko na bango basali oyo ezobebisa ba éducation bana na biso nazokumisa nzambe makasi ndenge eloko esalemi aussi longtemps que babar eza partout bana bazotanga te bana bazala te ke ka air nyonso babar comme bayiba leta il faut babuka kobuka ça va il faut babuka da sepeli po ndenge basali parce que to bana bafana na ndako
po ekoma eyo nyonso kaka kapela kapela asali mabe te asali eloko moko ya bien kapela ebebisi bana bato batongi na banzela edeborde so mbula ebeti kimia eza te mai ekotela biso na bandako totwa na kimia te awa eza lekopa kindumba po tokoka suku basi na biso tokoka bango tokobeka kapela place oyo eza place ya masumu papa c'est pourquoi basali boyo eza bien bana soki bakimi classe babata miawa bamiyibi bakatégorie ya bato mabe nyonso bazali awa nde bapanzi boyo eza bien papa. Il est là pour chercher son argent. Il met des embrouillements. C'est l'espace de l'État. L'État a droit. Moi, je suis très content d'avoir détruit comme ça. Ce n'est pas détruire, mais c'est éduquer les gens. Et il y a les espaces pour l'État. D'autres comme réalité. Ah, bah, on va bien. Comme si tout le monde a mon verbe être, j'ai capella, ti capella, il est capella. Verbe, moi, on a conjugué verbe capella. C'est pas normal. Capella, c'est là où il y avait. Tokoloba kaka longonia na gouverneur de la ville Jantiningo Bilambaka na musala kitoko oya zosala pona bana kapela ba sepeli kasi epesi pasi pe mawa na mutu oyo nanu alia ngulu ya kapela te na pilipili ya kapela te seke nanu olia te Kinshasa eleki partout oui. Beltexco, bazali ko continuer qu'offrir ba congolais mayonnaise mayo congolais ceux qui ont tenu mayonnaise ezali nini akoyebisa yo mayonnaise ezali bongo mayo pa mate mayo ya Beltexco goût oyo wapi. Mayonnaise mayo ezali mayonnaise kitoko pimbo esalami pona mabota nyonso mayonnaise mayo bazali ko benga yango na Kinshasa. Beltexco une fois de plus comme Messano qualité à produit qui toque babengi mayonnaise mayo tala to elimino une fois de plus mayonnaise ya 1 litre ngaba ngo mayonnaise ya ma famille oyo kangisa masolo mayonnaise mayo esengi koyeba ke ekoki ko accompagner bino tangu ya ba petit déjeuner na bino to pe ba repas en famille papa mama elenge mwasi elenge mobali tala soki basengi yo mayonnaise konyokwa manayo lisusu te kende kaka mbala moko loba na boutique ozali koluka nde mayo yango bomona kaso ozali kotambola Kinshasa to Kongo mba bali kokoma poulet mayo ngo ezali mayonnaise oyo donc polia soso ya kitoko esengeli kaka mayonnaise mayo na ba supermarché partout au kokuta yango avec un partenaire idéologique toujours goût ya kitoko elengi na munoko mokili mobimba esepela na goût ya mayo polia taba kotumba esengeli kaka mayonnaise mayo polia ngulu ya moto esengeli kaka mayonnaise mayo makayabo bakalinga kitoko mayonnaise mayo anniversaire mariage na yo eloko nyonso kosala mayonnaise mayo koyi kozanga te Beltexco asalaka maseki te Beltexco mokonzi ya ba produit ya qualité botala ba memeli bana ya RDC mayonnaise mayo avec un partenaire idéologie Kinshasa mobimba ekomi kaka mayo na mayo lokola bazali kobenga yango mikolo yo supu ya ba angelu elenge wapi ekeyo oui. Quand nous avons créé ce monde, il y a ba journaux ya lingala, ba tewele bazalaka te et le ba King Kester et mené à tango ba créer un monde de musique na papa wemba 15 ans pour jour le 3 mars 2008, le 3 mars 2023, 15 ans depuis lingala facile et Salema na République démocratique du Congo et révolutionnaire ba média pe batu et belé ba zoa ba vie grâce ya mayele o epesa maka à l'époque. Pour revivre quelques extraits à Lingala facile, pe quelques Congolais, tout pe Kinois au ba viva époque wana ba réagir bon na micro ya j'ai tout qui bala na faso qui rombe. Toko sukisa na lisese pona kolakisa ingratitude ya batu pe kolobaboy. Ekokisi bongo 15 ans depuis 2008 lingala facile ezalaki créé et pas inaye leader ya impact pe idéologie Zakari Bababa Lemola na simala ye azalaki accompagné oyo ba travaillaki
makasi pe na impact na Kinshasa oyo moko te azalaki kaka lingala facile nde epesa nzela epai ya ba info lingala misusu botama ebele ekipe moko ya makasi ezalaki wana esika wapi. Cordon Jimmy Mukendi azalaki wana avec impact na idéologie esika nini bakumbelaki masolo oyo ya lingala awa na République démocratique du Congo. Journal moko te ezalaki awa à part lingala facile oyo etambolaki avec impact na idéologie eboti bana ebele ba journal ya lingala misusu botemi awa na République démocratique du Congo kasi à l'époque bazalaki te bango nyonso tu bazui cours pe formation na lingala facile. Population ya Kinshasa bavandaki kimia te na micro ya KNB basolola kiboye. Lingala facile au début ya kala yaki na moto mingi ya lingala facile, Swahili facile, Kikongo facile, etc. ezalaki initiative ya kitoko parce que oyebi batu mingi na mboka na biso koza ba oyo ba lobaka Swahili mingi, ba mosusu ba lobaka lingala mingi, ba mosusu ba lobaka Kikongo Chiluba, mais langue oyo eiko unifier batu à 95% na Kinshasa ezali lingala. Bon, si azwaki nani lingala facile, en tout cas na opinion na ngai na opinion ya peuple azwaki initiative ya kitoko parce que majorité ya peuple ya Kinshasa basepeli na initiative wana parce que ba oyo meme bayeba kata koloba lingala te bakomi koyeba koloba lingala moyena ya lingala facile na lingala facile esungi pe batu pona koyeba mabe oyo ezoleka na mboka parce que moni batu nyonso bayeba ka Swahili te, batu mosusu bayeba ka français te, ba mosusu bayeba balangue mosusu te, mais moyena lingala moto ata moto atangi te moto akolobana na lingala. Donc ngana féliciter Zakari Bababasi honorable lingala facile et continuer na kati ya ba chaîne na biso après ba journal ya lingala facile pe ezala ba émission pe ya lingala facile d'une manière d'une autre ezala. En tout cas, c'est très important. Magazine lingala facile dans ndo talango ndo sepesanga banzemu na bino nde bondo changwana ndo sa moi bien ba style na bino ya unique ya kina ba journal musuté ndo facilité misusu ba na bon français te au mona ndo facilité biso ba congolais petit la casquette banzemu na bino ba tendere ni wana na panzani pe ndo sala ndo sexa fort ndo sexa magasi na panzani apanzani balimusi na ninga kamna bite so vya kindoki na bino etondeni ya pa na dire aki pena libanga fort na kala pena moi ba mutu to ndo tala petite casquette ba histoire wana ba mke ndo tala ba kena ba école ndo beta donc ndo ça bien fort ngala facile vraiment na ko ningango na kala là on a ko suivre en souvent même à travers la télé na ko suivre les questions on a ko poser, c'était quand même intéressant. C'était intéressant, tout ça là, on pose les questions et Batobako répondre, même si on est toi qui a difficulté à répondre, mais à la fin on donnait toujours la réponse à la question. Population basepeli na ndenge masolo ezalaki kokumba melana époque wana ndenge nini etambolaki avec impact ya idéologie pona batu oyo bayokaka français te lingala ezalaki ko faciliter bango na koyoka message po ezalaki communication moko ezalaki très facile na population ya Kinshasa bakapite yango to pe ya ba province mosusu bayoka makambo nini ezali koleka na kati ya mboka esalamaki avec impact ya idéologie. Population baleli bastili oyo ezalaki kosala makuna na panzani oui tokosukisa na lisese pona kolakisa ingratitude ya batu pe koloba boy mokolo mutu aliaka musuni alukaka cure-dent pona alongola ba misuni etikalaka na minu kasi jour andunda ekomaka lilemo esala musala. Ingratitude, papi les princes. Koka moi, yasala. Ba maman ya kalaba wande ko bala na ba âge, c'est-à-dire 14 ans, 16 ans déjà kenda ko libala, c'est-à-dire aza mineur mais abali mais lelo yo.
mabala na bafi 35 à 40 ans asambeli ndenge nyonso ezali koya te ezali dû ya nini comportement to bizali mabepe babisi biso mabala wana ya bamama ya kala bane kowumela makasi oyo ya lelo ekomi lokola biloko ya bachinois ewumelaka te bobalani 6 mois après divorce pilolilo mwana bendana azwi nzela na ye eza nini bolanda badetail otopesi bino na reportage oyo ya Jetu Kibala na Fabrice Kirombe. Awa na Kinshasa basi ebele bakoma na bango kobala kaka na âge ya 30 ou 35 ans. Mususu kutu akobala tina âge ya 40 ans. Toyebaka te différence oyo ekoma makasi par rapport pona comportement ya bana ya lelo pena ba mama ya kala tope kaka ba mama ya kala babandaki kobala kasi babande kokipe na bango klasi te. Nzokande bana ya lelo klasi ebele libala nanu sima. Tope kaka ba procédure ya libala ya lelo ekoma ebele kasi ya kala ezalaki kaka symbole. Boyoka population ndenge ba réagir. Bon, problème ezande bo ba mama kala ba ko bala wana ya musala ezalaki bien makasi. On moni ba mama kala ba ko bala 13 14 15 babali. Mais ce qu'on a ngonga na biso o eza vraiment pas suffisant to maintenant ezana film eza pas. Ba mwana mobali neto za bo mabala pa mimi ya mariage sala mana on disute. Mais ce que comment la famille mususu ba ko senga tale bela biloko même so mobali mususu banda zo facture ba mpesena ba mpuku pe ba sa nini ba baby si biloko ndambu po ya ko zo ba bala pe mwana ba bala pe yete biloko ane baby ta ba ko luka ta ka avion de tozo kendela o to ko bala do ya mususu 5 à 6 à 7 ans mobali on mo sa on ta bali na ekuna mo sa on ba sente kuna po anini vie oto okende lelo eza penza bien te makala pesa ki ba prix oya lelo te babala ka batu na dollar te babala batu ba mbongo ebele te mais tout nde ele ki ya papa na biso pe ba comprendre que so mobala yeko na pa bala mwana ba dimine na ba prix po nini ke totala na so ke esa ndeni biso tozoteka biso ba mama toza bana mibale ebele tozobokola oyo bakoki kobala mais makoki eza lisusu te en plus pe bana na biso ya basi comportement moto comment na kabelanga pesa wana nyonso zo sisa valeur et pas mobile mais nzambe kaka asala ngolu na ye kongo ango ebonga po bana na biso ya mibali na ya basi babala soki te mawa donc moni bana na biso ya basi ya moko bazolekisa natanga oya moko nakende na mati université na okende kokuta na mwa moto pasi eza likolo ya pasi na mboka na biso kobala eza te makoki eza te mboka ebebi yango wana ezotinda bana kaka natanga baklasi milai me ezolekisa ere mobali ya kobala aza te lelo soki mabale ekomi bana bapusani eza bana ebele balingi na bango batanga baklase lobi ya koobima azala mpe motu na miso ya bato mais seka bamama kala ezalaki mambo ya klase mpenza bakontaki yango na motu te epuis bango mabala kala ezalaki famille okuna soki basepeli na famille oyo bayebi comportement na bango eza bien papa lobi te mwana nga fo bala mwasi wana mwana na teki akotika 12 ans babandi deja kokutanisa bango na mobali mabale ezalaki bongo bakoya bapesi basymbole babiloko ya bokoko apres bapesi mwana akei atie kozwa éducation ya libala kuna epa mama bokilo mais lelo bana na biso bakomi kopusana vike misala mpe eza te mibali mbongo mpe makoki mpenza eza te ya kobala mwana moto officiellement kende na ye yango ezozwa mwa temps bana mpe bapesi na bango na classe olobi ta mosu akozwa mpe mosala na ye ayeba kovivre bandeko na ngai ya basi boyeba ete kotanga ezali na yango problème te tangu ozotanga talaka pe age ezokende tangu ozotanga obima licencié talaka pe age ezokende pe lisusu kotia mobali no pression te pona abala yo pona age ezokende Kinshasa eleki partout oui. TikTok ya lelo nini ba proposer biso na Agape Kajama Bolanda.
programme de la édition à l'élo, nous avons plaisir à présenter Bino Yango, KNB News, tout ça, continuer à servir Bino Magazine à Liboso. OEP sera venu information en continu kasi na lingala biso tous allez continuer ko sala musala ndenge et longo bani d'une manière professionnelle buzz était parce que buzz et ça la rajout moko et limo na ngobo banga na binote kasi ko informer bino ezali chaque jour ezali bongo apostolat to pe musala otondima ko sala vie na biso mobimba pona ko servir bino bo imaginer bato moko boye na kona bango ba se sacrifier kaka pona ko servir bino chaque jour ko pesa bino ba information ezali musala ya mutuya yangona esengeli bo continuer ko encourager biso pe ko landa biso na ba page na biso Facebook KNB News na chaîne YouTube na biso KNB News o beti kuna o liker et puis o j'aimer o tali ba vidéo ndenge zala kaka na TikTok pe tozali KNB News pe lisusu na Instagram bozali ebele ya kolanda biso bo continuer koza fidèle na biso nde tokutani mikolo za ekoya Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki